Voilà, salut la famille, bonjour à tous. Bote Badeko Balandara Bisso, salut à tous les abonnés de Ursil Botelwa TV. Karande Tolobaka, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. La famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas ceux qui sont Mbalanayo, Yayambo, Oto Bengi Mbalaya Liboso, au côté de la chaîne Nabiso Ursil Botelwa TV, en tout cas au s'abonner, commenter, liker. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez biso na Messenger. Vraiment, lelo toye kolobela likambu moko ya pasi, likambu moko oyo ezo swa mitema, likambu moko penza oyo ezo pesa pasi, ezo sala vraiment pasi pe mawa mingi na communauté na biso congolaise, surtout na monde artistique. Alors, lelo toye libino dossier oyo ya comédienne Buyi. Avant na banda, avant to continuer na otie la bino ba image, bomo na ba image ya pasi, bomo na penza ba image moko oyo epesi mawa na mitema na biso to ebite. Ba comédien obo ya conseil la biso ba vantar, ba obo laksara biso bino nde bolataka, bo memara basaki ya bien, bolataka bilamba ba ya griffe, bino nde bolataka, bozo mona kaya Buyi te. Ba comédien o bolakisaka biso bino nde boluaka ba appartement ya cher, bino nde boza na mbongo ebele koleka baninga. Eske kaya comédienne Buyi bozo mona yango te po bo soutenir Buyi. Nazotie la bino ba image moko bokozala touché po ngai moko komona déjà ba image wana nazalaki touché po na yango. Alors j'espère que ba image nazotie la bino ebele parmi vous bokozala touché ya ba image oyo nazotie la bino po na comédienne na biso Buyi. Buyi banda bela esali déjà 3 ans, entre 2 ou 3 ans depuis Buyi abela maladie ya misu. Abotamaka aveugle te, abotamaka normal, abotamaka bien, bato bayebi ya Buyi bayebi, bato bayebi comédienne Buyi bako témoigner, na si biso tout totala ya Buyi na TV, Buyi abotama bien, mais subitement tolala tolamuka comédienne na biso na kombo ya Buyi akoma aveugle amonaka lisusu te. Histoire na ye ebetamaka awa, na tielaka bino ngo na Ursil Botelwa TV. Lolenge nini o ya Buyi akomaka aveugle. Na betaka histoire na ye, bato bele balobi maladi ya Buyi eza ya kobwakela, bato mususu balobi ke ba comédien de basali ye mabe, bato mususu bake musika, balobi ke Buyi ayebi likambo, atubela pour que abika. Wana eza selon maloba ya bato. Pona dossier o ya Buyi, mutu na mutu azoloba na ndenge na ye. Nalandaki live ya ndeko mo na TikTok, ndeko wana zo préciser Buyi ayebi esika kotaki atubela ako bika. Alors bandeko mususu balobi ke maladi ya Buyi eutaki epai ya baninga na ye ba comédien nde babwakelaki maladi wana po Buyi a travailler kate. Alors selon be information ya ye moko Buyi apesaki biso version na ye o na kobetela bino après image oyo nazo tiela bino. Tozo senga kaka na ba comédien, tozo senga kaka na ba konza mboka, tope tozo senga na ba comédien, ba obo betaka tolo bwana mbongo, bosanga na bosunga ya Buyi quand même. Bosanga na bosunga ya Buyi. Soki boko sunga Buyi, alongwa même esika zali, bolukele ya tandaku oyo kozala malamu po na ye e ozala pe bien. Bao bayebi Buyi, bayebi Buyi azala kaka nesika o abanda kufutela. Bao bayebi ya Buyi, baoleka liboso bao témoigner. Ya Buyi azalaka kaka na ndaku o abandaka kufutela kala jusqu'à présent alongwa place wana te. Alors kotala ba live o namonaki mwana ya fillette moko ya Buyi abokolaka asalaki ba live dernièrement ndaku wana eza vraiment kitoko te. Emplacement place ya Buyi abandai kovanda na o azo continuer kovanda na ndenga azo mona te esengela za na place moko oyo ekozala facile po na ye même ya kokende kosukola. Esengela za na place moko o peut-être douche za na kata ndako e o permettre ya simbi abeti nzeta simbi akoti na douche ye moko ake kosukola. Ba comédien bozala mitema malamu. Ya Buyi bandi musala maboke lelo te.
comédienne na biso na kombo ya buibui abanda musala kala. Comédienne na biso ya bui abanda musala ya théâtre kala. Veut dire ya bui akoli na maboke. Ya bui akoli na théâtre. Mais ceux qui boivent abandonner comédienne munene boye, eza kitoko te. Eza soni po na bino ba comédienne o bozo mi benga bwana mbongo. Ba o bozo mi benga boleki ba ninga nyonso na niveau. Mais ndenge ni collègue na bino na komba buibui azo souffrir, azangi même muto akosunga ye. Maladi ya bui ya misu batambolaka na hôpital ebele. Hôpital moko bakendaka esengaka ba makoki ebele me buibui azalaka penza na ba makoki wana te. Maladi na ye bakendaka na hôpital ebele esengaka ba mbongo azalaka na makoki wana te, alekaka même na TV asenga SOS. Buibui alekaka asengaka mbongo. So zan bezo sunga ya bui ozan posa numéro ya bui komelanga na commentaire na tindela obo sunga tana ata ya kolia ata ya komela e uzala bien. Buibui asalaka SOS asengaka lisalisi na réseaux sociaux pona batu ba sunga ye, pona batu ba tindela quelque chose oyo ko permettre ye ba memaye na hôpital ya minene. Mais malheureusement to mona bande kone ba comédien te ba leka ba ya kosenga lisungi pona ya bui. Totikala komona bandeko na ye ba comédien te. Que to mona pena ba ninga ya bui ba comédien ba leki na réseaux sociaux ba ye ko senga ba ye ko sala baba SOS pona ndeko na bango to mona te. Muto azala na comédienne buibui izaka Marie-Jeanne. Marie-Jeanne Boulolé. Nde atikaka ya bui te azalaka na ya bui partout. Esika nyonso babengaka ya bui omona ye wana Marie-Jeanne asimbie na liboko azotambusa ye azolekisa ye koto keba boy po ya bui amonaka te. Buibui jusqu'à présent amonaka te. Buibui akufa misu. Alors tovandaki tolalaki tolamukaki tomonaki ya bui bamemaki ye ti même pas ya pasteur Walesa, tout le monde qui ba image, le lingue circulaki. Ba le maki est pas ya pasteur Walesa pesa qui est 2 jours. Aibisha na tike le 2 jours, na 2 jours au komona, so monite, zonga lisu se pananga. Yaboui amona kite na 2 jours ba pesa qui est amona kite. Alors to yebite azonga ki lisu se pa ya pasteur Walesa. To azonga kite wana nangana bio to ebite parce que to monaki yango na ba image te. Ba image o to monaki ezaki ka ba image ya liboso oyo ya bui akendaki epa ya papa na biso ya pasteur Walesa pona koluka lobiko. Alors buibui atamboli na ba église ebele. Atamboli na ba église ebele akendaki voir même koluka prophète Konde o ya église monene communauté liloba akendaki koluka prophète Konde kaka pona maladi na ye ya misu ekomisaki eti kuna bakendaki kuna babondelaki pona ye basambelaki pona ye batu mususu balobi ke eza tension ya misu ezosenga balandela yango soki balandeli yango ya bui akobika akoyoka bien akomona tokomona misu na ye ekozonga lolenge ezalaki mais pona kolandela yango ezosenga makoki ezala. Buibui asalaka musala mususu te à part comédie. À part théâtre congolais buibui ana musala mususu te oye asalaka. Musala oya bui asalaka ezaka ya théâtre. Ezaka ya théâtre. Alors na otela bino vidéo moko bolanda esalinga pasi epesinga motema pasi esalinga motema penza pasi yango na yeko partager vidéo o nabino potolobela likambu ya comédienne nabiso buibui. Alors sans plus tarder la famille boyebi a tolobaka toujours commentaire dédicace. Alors avec la vidéo nabiso o tokolobela lelo vidéo o ekolelisa bato ebele. Alors avant bato bayoka pasi avant bato balela tokotana nous na ba commentaire nabiso chez Irsil Botelo TV zalaka toujours tango zo commenter tika kombo na yo bien comment esika nino talibiso po tozalaka wana toujours po na ko dédicacer bato ba commentaka bato balandaka biso to valorisera bango. Voilà, tu valoriseras vraiment ba commentaire ya bato balandaka biso. Alors il faut te dédicacer à bango pour na ko valoriser bango.
Mi donc kaka nde tolobaka tango ozokota na chaîne na biso soki ezali mbala na yo ya liboso en tout cas au s'abonner soki au s'abonner au commenter au liker partager na Facebook partager na WhatsApp et puis partager biso na Messenger. Tango ozo like vidéo na biso tango ozo s'abonner ko bosa na te activer biso kaka cloche ya notification. Ngana lobaka toujours cloche ya notification yango nde salaka prochainement tango toroya na ba analyse na biso olanda biso esika nyonso okozala yango tolobaka toujours activer la cloche des notifications. Sans plus tarder la famille tokota na ba commentaire na biso totanga banani ba commentaki na vidéo na biso live ya lobi tosala ki po na tonton Vini tobosa niote na oyela ona ziba audio na yo ya bio o sala ki lobi na oyela ona live na biso à partir ya 19h30 toza na live na biso pona makambu ya Vini Malundu. Sans plus tarder la famille, Maman Célestine Mbisi dit merci beaucoup pour nos commentaires. Nzamba Pambula yo Maman Célestine. Mbote Maman Lisa Kabanga. Mbote na siko zali. Maman Marie Patience Tai. Merci beaucoup pour nos commentaires. Maman Ginette Kafuku. Mbote na siko zali. Ba gros bisous. Mbote na Mama Glortine Nzeza. Mbote mama. Mbote na mama nangai Gertrude Masoni Pessi. Mama Gertrude, merci beaucoup. Merci Maman Jocelyne Foumou. Merci beaucoup Maman Sylvie Biadia. Merci. Merci Daniel Mbouyi. Merci beaucoup Maman Nadia. Merci beaucoup Maman Fanny Kaiba. Merci beaucoup Maman Aimé Kalombo. Merci beaucoup Maman Grace. Maman Grace Nzamba Lola Pambola yo. Maman Grace Kondi Nzolwa Nzamba Pambola yo. Ndeko Octavie Nzamba Lola a Pambola yo pe amona yo. Maman Nadej Toula. Maman Nadej Toula, merci beaucoup. Des gros bisous et Sikozali. Maman Nangamoko Hélène Ouelo, des gros bisous Maman Hélène, famille de Bota toujours. Maman Chantal, merci beaucoup. Maman Charlotte, merci beaucoup. Ba commentaire et les cas qui tellement ébélé dans ma vidéo, il y a lobby. En tout cas, merci beaucoup. Style Bellard, belle vie na motema. Merci beaucoup. Maman Ariane. Merci Ndeko Manzeza Matuba, merci beaucoup. Ndeko Zaina Ngoma, merci beaucoup. Ndeko Mathieu Kenge, merci beaucoup. Maman Sophia Louzi, tout de mon cœur, merci beaucoup. Maman Viviane Yalala, merci maman. Papa Tonton Yamba, merci beaucoup. Papa Tonton Yamba, merci na maman Blandine Nzongo. Merci na papa Alpha Folobalu, merci beaucoup. Merci na maman Mireille Ngulu, merci beaucoup. Maman Patience Mawete Matondo, merci beaucoup. Maman ezaka maman Alphonsine Folobalu to papa Alpha Folobalu pona email bakomi kaka Alpha Folobalu. Alors ce qu'on l'a dit biso préciser comme bien. Maman Rit, merci beaucoup. Alors merci beaucoup na famille Libota Mobimba ba o bolandara biso de partout où vous êtes. Nzamba Lola a Pambola bino. Alors tango zo commenter, tchela biso kaka kombo na yo complet. Alors tokobwa kayo dédicace kara ndenge zalaka. Mes salutations à Percy Katumbi, mon ami d'enfance, camarade nanga balobi 35 ans d'amitié. Donc yé to bandaki camarade depuis na libumwa mama to kolina ki amitié ensemble. Nzamba Pambola yo madame Katumbi, la maman de 4 enfants. Alors la famille nazotie la bino tolanda ba image, tolanda vidéo, tolanda vraiment image ya buibui, c'est vraiment triste. Eza pasi pe mawa. Papa kala la bisonga Wilibia inabosani yote. En tout cas, bambote na wesiko zali depuis Cape Town. Maman Madeleine Keita depuis Maroc. Nabosani yote, nabosani te. Maman chérie, maman Yvonne, princesse Allegria. Maman Nzamba Pambola yo. Na mikilia poto kune siko zali. Maman Natasha Bonganga depuis Cape Town. Des gros bisous. Et sika o zali. Alors la famille, sans plus tarder, tolanda nanu vidéo ya comédienne Nabiso Boui. Après toko continuer analyse Nabiso kaka ndenge zalaka. En tout cas vidéo esalinga
pasi makasi yango na ye nango liboso ya bandeko balandaka biso tolanda video oyo ensemble na bino. Alors tolanda. Ouais, papa na la gomme mozana. Il y avait aussi. Il avait aussi quand les agents là bien mangé. Donc à bien. Oh, tiens, alors ça on a tes points. Mbabulezana. Bonjour, bonjour. I'm done. Malgré nazomona bino te mais na bavoix nazoyoka voix ya moko na moko. Nazoyoka voix ya moko na moko. Napesi na Nzambe tata merci oyo akela likolo na se oyo asali lisusu ke tomonana na bino lisusu. Kokutana na nga na bino boye eza azar te, pa Nzambe azar ezala te. Epuis na vie po mutu asala bolamu mutu apense na yo ke mutu moko ya biso azalaka ezalaka soki Nzambe akoti na motema mutu wana te. Po boza bato boa mpe na bafamille na bino, boa mpe na bamakambo na bino, bata na bino mpe bokosala ngo mpe na makambo na bino mosusu me bopermete kozwa ta temps oyo ya mokie mpona oyo otala ngai. Nzambe azwa lokumu donc lokumu nkembo ezonga epa Nzambe oyo akela likolo na se oyo akela biso oyo toomona na lelo. Napesi ya liboso merci na président Shelby, merci na président Papi. Président Papi, Papi Tcholulu, aza tuna simba tango simba. Aza, président na simbi, noboka ya asaki, noboka musuni, na simbi, merci vraiment, Nzambe wasaila batu bolamu, Nzambe azongisaka, wafutaka batu na to di jour, Nzambe wana akota likambo na yo, bitumba na yo koma bitumba Nzambe, elonga Nzambe kombe elonga na yo. Nzamba selo bolamu de génération à génération na yo. Motina swa ko luka ona butu pe na moi a mono tamona ka Nzambe. Ata mabongisi ya mabe o poison ni e mona oti. Maladi e mono te loko mabe e mona oti. Longa na domaine nyonso. Longa na air na minute na seconde. Longa na butu pe na moi na kombo na Yesu Masia. Amen. Na peso merci. Napeli spesi susu merci na nani na vis mobile nani vis azalia vis nani président Philippe Lo azawa président Philippe azawa pina simba tana loboko yaza mene makasi. J'espère que bolandi buibui tozomona bato ebele bazokende ko visiter buibui, bato ebele bazoke kotala buibui, bato oyo o tozozela tomona jusque là tozomona te. Azalaki visité par quelques personnes, bakende ko visiter pona ko luka kotikela ye ne fiske ya kolia. Ba comédien boyebani ke ndo salaka théâtre bongo mingi bana misala mususu te. Mutoloko andeti comédienne buibui ana musala mususu te o abandaki ko sala po efuta ye quelque chose. Buibui ana musala mususu te oya bandaki kosala en dehors ya théâtre po epesa ye mwa mbongo po esunga ye a survivre azalaka nango te. Musala o buibui asalaka ezaka musala théâtre. Komona boye ba comédien bosundola ye esala pasi pe mawa. Kotala lolenge ba comédien bosundola buibui na maladi oya miso aza nango eosala pasi. Eosala pasi. Bosala ba fête, bosala nyonso esengeli bosala, mais bokanisa ne fiske camarade na bino, même ata chaque fin du mois boluka monta moko bosangisaka po bokenda kotikila mwana mwasi obuibui. Soki vraiment
bozala quand même na motema malamu ya kosungaka buibui même par mois. Bolukelaka ye, ne fils que quelque chose esunga ye à survivre. Buibui a souffrir. Buibui ana musala moko kaka wa banda kusala. Excuse, et ala maboki. Buibui ye moko abimaka po a expliquer biso, alobaka ke maladi na ye ebandaka na bichingo bila. Babanda kokatisa po bakende événement moko bazaka na ngona ba papa kobo asalaka théâtre. Alors amonaka lokwa mwasi moko liboso na ye aye apepulisa ki moko lokwa saki ya makala. Wana eza azomona na esprit ke mwasi moko aye apepuli me physiquement boye mwasi ngo azalaka te. Amonaka lokwa mwasi moko aye liboso na ye apepulisa ki ya makala poussière wana bande kote na misu. Jusqu'à présent, Buibui a mon raté. Wana ezalaki version o Buibui ayaki ko expliquer biso pour na maladie na ye ya miso. Alors, token de pai tozonge pai, série moko to monaka jeune garçon moko abimaka na TikTok pour na koyana bébé moko ko laksa biso ke mwana wana za mwana ya Buibui, Buibui asundolaka mwana na Angola. Na ebite soki boza ko se rappeler na histoire wana. Wana yaka na réseaux sociaux, ezaki mwana mobali, alobaki yende mobali oyo abota na Buibui, azalaki abandaki ko faire croire biso ke Buibui asundola mwana moko na Angola, mwana wana babota ye na garçon wana. Garçon wana alobaki babota mwana na Buibui, alors Buibui asundola ke mwana na âge ya 2 ans, azo souffrir pour na mwana, alors Buibui il faut reconnaître mwana na ye, babiloko moko ba makamoko ebele garçon wana ayaka kuluba sur les réseaux sociaux. Alors, basalaka lokwa moi ba échange de paroles na Buibui garçon na lobaki soki nga na kosi nzamba punir yo. Toyebite, est-ce que punition oyo garçon na alobaki yango ekomeli Buibui? Est-ce que mwana wana oya buya wanga na ki kaza mwana na ete aza mwana na ete to aza mwana na ye ya solo? Donc na moment oyo toza ko se poser ba question ebele concernant maladie ya Buibui. Pona ba hôpital Buibui atali na mwa ba hôpital o ezaki ya makoki na ye. Mais malheureusement ba hôpital o batindaki ebe examen o esengelaki na ye ko sala. Na l'hôpital a miki asalaki ba examen wana balobaki bazomona maladie te jusqu'à présent maladie mon côté ezakati na ye eloko ezate. Mais na ba hôpital ya minene batindaki ya Bui asala ba examen moko mais ti lelo Buibui nanu asali ate examen moko te. Pourquoi? Parce que makoki ya kokene na ba hôpital wana ya minene o batindaki ye ezate. Yango etindaki ye alela aya na réseaux sociaux asenga SOS metomona ata comédien mon côté o abunda pona likambo ya Buibui. Ba comédien baleka ma ba émission kaka po ba finga na bango na bango. Tomona ba ya Gabi baleka na ba émission kaka po ba attaquer Belle-Vie. Tomona ka Thérèse aleka na émission po attaquer Belle-Vie. Tomona ba Zuma baleka na ba émission po ba attaquer Belle-Vie. Tomona ba Ibutu baleka na ba émission seulement po ba finga Belle-Vie. Maintenant nous tomona te comédienne moko, comédien ou comédienne moko alali penza la muki alobi lelo na leka nanu na émission na ya kolobela nanu dossier ya Buibui. Wana non tomona te. Wana non tomona te. Tant que boire ba pandisa, boire ba comédien, biso ba pandisa ngotozo ya to lobela mamba Buibui, mais bino moko ba comédien. Soki bozwi likanisi ya koleka na réseaux sociaux, pona koya kolobela dossier ya Buibui. Soki bo alekte gouvernement congolais boke kosenga lisalisi, basalisi rabino. Tomona basalisi rabino. Tomona ki ya Jennifer ya kufa ki tomona ki batapoto ba Mike la Duchesse tomona ki ba Maxi basala ki ba live pona kolela mama Denise Nyankeru azwa asunga bango azwa charge ya makambu ya nzoto ya Jennifer ekitaki sasa tomona ki directement basunga ki bango. Donc pona lobana bino ke ba comédien bazana mwa pawa wana soki babi babima na TV baya kolela
pona buibui baya osala ta ba émission ata na ba page na bango TikTok basala ta ba SOS pona buibui bato bako s'organiser bato bako tiata mo ba 10 francs mais ba comédien baza toujours na ba bêtise ya bango moko malamu ba finga na bango moko malamu basala ba vantar ya bango moko ke ba soutenir ndeko na bango o aza na pasi buibui azo souffrir buibui amonaka lisusu te buibui abela misu buibui ndenga abela misu wana même théâtre eza difficile pona ye kosala même théâtre eza to banda komona kuta komé ko jouer ka bongo malgré maladie na ya misu malgré pasi na ya misu mais to banda komona buibui ya komé ko jouer ka bongo mais kotala ya bui esi akoli azokola na maladie oh nandenga sala te akoka te soki bino ba comédien bo soutenir yete mais ba comédien na biso ya Congo bozana na bolingo te bolingo pa na bino eza mukie bolingani te mais bolingi toujours batu na amour intérêt boyebi ke moye bo sunga ya bui ebele eza te po boko recevoir eloko te mais sunga ya bui po recevoir eloko na para nzambe. Tona ba comédien bobi benga ba millionnaire. Tona ba comédien o bwana ba mbongo ebele. Toyoki kuna sila zo mema batu na poto. Tona ba comédien o bwana ba mbongo bo soutenir comédienne buibui. Papa Masumu. Papa Elombe, papa Masumu. Bo vandisa no ba comédien. Bozana ba nini na ba nini na bino ba département na bino o bo soutenir batu kaka soki mutakufi. Non. Tomona ba département na bino soki mutakufi boko mosala ba réunion soki asbel soki koto boko mi kosala sala ba réunion pona koluka kokangisa ne fiske quelque chose pona kokunda ndeko akufi boni epa ya buibui ti lelo bozolemba na kosala ba réunion na bino bobimisela kai ne fiske mukie chaque fin du mois e osunga ndeko na biso bolelela ye ata na gouvernement bazwa soin na ye soki ya buya ke na ba hôpital ya bien akutana na ba ophtalmologue ya bien na hôpital ya bien peut-être so ba liba traiter tension na ya misu wana ba ko traiter ngo ya buya komona muto abotamaki normal misu normal alala la mki kaka misu komi boy soki eza spiritualité balandela yango penza na ba hôpital ya buya komona. Mais ce qui est spirituel, bon continuer pour l'andela na ba église. Comédienne buibui, soko yebi likambu o bimi o tubeli, tube oko confesser devant réseaux sociaux te. Mais confesser, ok ko luka basala nzambo confesser ba bondeli pona yo zonge la vie. Ce qui est ke yemo kwa yebi likambu. Mais condition ya buibui e o sala pasi. Ba comédien boza na motema malamu ya osunga ndeko na binu. Boza na motema malamu ya osunga ndeko na bino comédien azonge la vie amona lisusu. Boza na motema malamu ya ko se soutenir entre vous. Lolenge botia motema mabe ya koya kosalela ndeko na yo comédien émission ndeko na yo comédien émission ndeko na yo koya kofinga ye na réseaux sociaux kaka nde botia bolona motema mabe bongo bozala pe na motema malamu siko ya kolona na place bolona motema mabe cette fois-ci bolona siko motema malamu ya ko se soutenir entre vous et aux amalamu minga. En tout cas merci beaucoup. Nzamba pambola bino bandeko bolandaka biso. Nayaki na message na ngai pona comédienne buibui. Alors nzamba pambola bino. So ezambala no liboso koti na chaîne na biso s'abonner, commenter, liker, partager biso na Facebook et puis partager biso na Messenger. Ah tolobaka toujours quand vous abonnez. Tikela biso commentaire à malonga, commenter vidéo. En tout cas kobanga tetango zo commenter. Komela biso otali biso depuis pays nini. Combien la biso landi biso depuis ville nini alors nzamba lola azwa lokumu next time toko sala nini ba dédicace na biso toko tanga kombo na yo nzamba pambola bino soki ezamba la liboso tango za ko s'abonner activez surtout la cloche des notifications et aux amala moningi tokutani bye aimez vidéo s'il vous plaît.